Septième bagarre, Azana Yolo, Tcheko, Azana Kauka. Nazara beaucoup na ba respect envers ma grande. Ce qui a levé le robot ya bongo, maloba mowe yé mora lobi ke, eza ba comédien te, ce qu'on est tingai. Na loba neti ba comédien point na okanga miseli kambo o mowe ya oboya. Donc, mais mouto a teli Tcheko poison. Place à Vandi, ayebi ke ngap na tela Tcheko poison. Ayebi. OK. Et alors on nzembo a Kofi, ya Diabolos. O aloba moto yo akendaka po boma mutu yenda yeba kalate moto a rosali moto a comme bembe mais kasi moto oyo ba yaka po boma ya yeba na ite yande mona chekwa melai na bango ali yaki na bango ma yeba kiteke ba boma ye mais moto cheleke poza bike oyo poza no chela yebe tata ba 2 tata ba ina tata ba 3 mois tata ba 6 mois donc yebi ka okufa donc c'est un peu ça ce qui est mo reconnaître que bata théâtre mbachele poison te nga siko na oloba le loro nini par rapport à wana toza sima maloba mowe nga na reprocher ne lotin na ne loko na ko reprocher Marie Jantin en tout cas à défendre qui couleur na bisopo jamais mutako yo saka na couleur pour journaliste ça a besoin nga na besoin journaliste yo journaliste so lingo bando lekela biso esprit eza su yango te faut toucher maboko je en tout cas Marie Jantin félicitations ça qui bien par na nga na opeso conseil tant que mosala nzambe papa na maman no bate batu makasi batebele babongo mitema pona bango batebele bakomba pasteur mais moi na yo pe faux exemple kozala te lokola papa na maman bazaki ba lion ba ke bota nyoka et si mate se ke za race wana ya bango te na ndenga mabete papa ko kangisa ngate so kangisi ngai amadi ba osenga ba omo ba omona ke na kokite ba bimisa ngai Joara 250 000 pour la minute neza boyeko comme ba 600 ma bonza de dimanche kangi sa futa boza mbongo ebele ba dim na ba fwan ba ma bonza uta ba monde entier ba école ba université na Afrique du Sud yo am toke de fam bongo te donc na comprendre que maman la pesa ki confiance te pour comment cause la mwana ya maman la me ba ko tsako ba kashona mama miyibi bino bwana mbongo c'est que ba milimo nyonso maman la ndo bimisa e kwa na nzoto mwana amen. J'aime bien les filles à Lucas, c'est ma case, filles à Zouakate, Moutakala, Akaramana, comment bata Karine pas boy na ye, aboy bango nyo sabi, batnyo sa baligana na ba clash po na ye, na minute au porter combo à bateau, na minute au moins na minute non porter combo à bateau. Na kimia nyosa. Na lingi na nga suba problème te, na tinda rapé bateau ba finga bateau te na combo na nga ido, otuli, batinda te. Il y a que nous le bakebo betaye ngana filmer vidéo na tini la ba chinois yo tamunoko songe niyama minu lokwa mbasa OK matanga mo matanga pena na ozala comme ça bino abo kanela ngawana tokuta na bino na matanga e bebe la ka kuna matanga obunda ngala mwasa makofi mando madi to bandiango na lata talente na otia perikite na okanga suka mikie na yewana OK makofi mando madi. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie, je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes que vivent au quotidien les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide. Comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais
Avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Bonjour Miss Lolo. Bonjour. Boni. Oui, ça va? Pour la matanga nyonso ya bino ba comédie zaka mamutu mbutu makelele désordre problème et tout ça ezani. Kay bolinga matière bozora matière. Ah matangi bandi bande bande tina soka bozui matière te bosa ba émission. Kolela de na bino de matière. Te kolela na biso za jour moko. Ba jour nyonso tikali ana fo bolukela mba sujet matanga fo bimisa ba branche. Matanga sa branche ya su matanga te. Donc yango yo sepeli nezaka na bongo. Ngai nde naza bongo ngala ko sepela teke matanga za la bongo. Mais le quoi bino bo commission bongo to ke no ka bongo. Osiko mama topa yibi mbongo wi uno. Te ayibite. Mbongo ezali $150. Est-ce que wana mbongo matopa ko yiba? Mbongo nyonso bosangisi bino nyonso na $150. Oh batu basangisa nga azali na groupe wana te. Bon yo posangisa te po animis lo. Na sangisa te po ba considérer nga te. Na nzela mais yo moko sangisa te. Bo ba kontanga te sikolo. Ngala matière suka. Ya solo. O matière suka o njamba tika yeli ga sala pati e kokite wana. Ngai. Ngo bo mo ndela zalate. Bo bongsa jipe masamba. Oh ouais. Oh le la cheko makasi wana. Na yebiete. Oyo yo le la cheko yepa le di cheko. Siko bo yeba le la cheko parce que tango cheko abele premier tour, yé mutu a kendaki na cheko la ba soin azaki na ye na kati ya fondation na bango. Mais eza normal so message déjà na mutu so akufi pertinence aux alaka difficile. Ko kabona nyonso zalaka passe donc c'est logique aller là. Pour ça ami naye frère naye ba mesana eza normal. Yango fallait voilà quand même reconnaître to sepeli quand même pour reconnaître yango sikoyo cheko akufi na poison pour total qui soit une émission na ngala sur le plateau le bail que cheko azaki empoisonné mais tout ko ta la émission ya balobi ke zaki ba comédien mutu ba empoisonné qui mais tout total émission ya 7e bagarre à lobby ba empoisonné qui est pas ya ba comédien te et outil ailleurs. Bon 7e bagarre azana yolo cheko azana kauka nazara beaucoup na ba respect envers ma grande soki alobi loro boko ya bongo et puis na audio atie maloba mowe ye moko alobi ke eza ba comédien te siko neti ngai na loba neti ba comédien point na okanga miseli kambo o mowe ya oboya donc mais muto atieli cheko poison place à vandi ayebi ke ngap na tela cheko poison ayebi OK et alors nzembo a kofi ya diabolos o aloba moto yo akendaka po boma mutu yenda yeba kala te moto akome bembe mais kasi moto oyo bayaka po boma ya yeba na ite yande mona chekwa melai na bango aliaki na bango ma yeba kiteke ba oboma ye mais moto cheleke poison bike oyo poison no chela yebe tata ba 2 ans tata ba 1 an tata ba 3 mois tata ba 6 mois donc yebi ka okufa il y a pas longtemps ya okome bembe. OK Donc c'est un peu ça ce qui est mo reconnaître que bata théâtre mbachele poison te ngasiko na olobali c'est loko nini par rapport à wana toza sima maloba mowe mais siko eloko ni bozo reprocher na Marie-Jeanne Bolele ngana reprocher ne lotin na ne loko na ko reprocher Marie-Jeanne ten en tout cas à défendre qui couleur na bisopo jamais mutako yo saka na couleur pour journaliste ça a besoin na ngana na besoin journaliste yo journaliste so lingo bando lekela biso esprit eza su yango te faut toucher maboko je en tout cas Marie-Jeanne félicitations ça qui bien. Programme matanga cheko déjà bimi ou pas? Non, pas ma souma zakite. Je crois qu'il y a qui lobito a commis lelo. Réunion moko isalami lelo ya yokason na
Muto tanga ikomboana na fondation na ye JP Masamba na fondation na ye basala réunion le na bana ya Tcheko pour bazwa programme organisation bana groupe OK bana groupe ba s'organiser ba ye basoki et zalandeni tandis que à NTPC jusqu'à présent là nous vraiment message est limité. Le message est bien. Ok, par rapport à Tcheko, ceux qui ont pour clôturer l'émission, la dernière question à reposer. Question d'habitude, c'est Oyeba. Makambo et autres ningisa internet, yami balé zali lokola mbongo ezali ko opposer famille olangi na X morobo. Yo ko kolobani. D'accord, lo bakana pia conseil, ne ba pasteur pe ba pesa so conseil, ko yibeza mabe. Voler n'est pas bon. Pasteur Guy Olangi en tout cas, ngape na part na zong solo ka même conseil. Voler n'est pas bon. Zong sambongo ya koko na yo. Eza malamu te omoni vidéo ezo tambola ndenge nièce na yo zo expliquer biso ndenge bana mambo depuis kala na poto yango bakanga yo. Oye na ngo so tiki Kinshasa, na Kinshasa batu basufaka. Okene ko zo mbongo pour 2 semaines au salina acte ya nino reconnaissance. Ya reconnaissance. Ngala opia au conseil aux sambongo. L'argent est un bon maître mais mauvais serviteur. Et koki ko memayo au salamabe. Donc na conseil nanga na babe na mbongo à l'état. Te mbongo à l'état place en ezate. Eza mbongo ya mutu. Mwana na sala na l'état te mwana bazimbongo na ye. Aza commerçant mutom de muto surtout à luka sala business na ye dans sali business na ye yo ye ko zombongo na ye en tout cas zongisa soko tu eza l'état eza bien pa bakanga ye so peneza ezambongo l'état okota kasho ko biso l'état la biso IGF ezalaka alingeti aza pour n'otala bato bayiba mbongo ya mwana ya président de la République donc mbongo ezambongo mwana président de la République il faut basaka nango yaza besoin mbongo te hein te eza l'état donc yaza on a l'état donc yake na koyiba ba moni place yake na koyiba mbongo l'état ngo aye nango na ninyo ala banyo kabola te atele magasin na ba ONG na ye asala musala na ye donc na part na nga na opeso conseil tant que mosala nzambe papa na maman no bate batu makasi bate belé ba bongo mitema pona bango bate belé ba comme ba pasteur mais moi na yo pe faux exemple kozala te lokola papa na maman bazaki ba lion ba ke bota nyoka et si mbate se ke za race wana ya bango te na ndenga mabete papa ko kangisa ngate so kangisi ngai amadi ba osenga ba omo ba omona ke na kokite ba bimisa ngai Joara 250 000 pour la minute des abois comme 600 ma bonza dès dimanche kangi sa futa boza mbongo ebele ba dim na ba fan ba ma bonza uta ba monde entier ba école ba université en Afrique du Sud yo am toke de femme mbongo te donc na comprendre que maman langi pesa ki confiance te pour comment cause la mwana ya maman langi me ba ko tsako ba kashona mama miyibi bino bwana mbongo c'est que ba milimo nyonso maman langi ando bimisa e kwa na nzoto mwana amen oweli ni na Jemima Ibele na réunion Jemima Ibele na babunda kinani ana telo kwa kake ngala ko wela ni na ye makolo na ye mabatana na osala oni ngana na tana bango Jemima Ibele fille aluka succès na makasi fille azwakate mutakala akangama na komba bata Karine pa boyi na ye aboyi bango nyonso bi bat nyonso balekana na ba clash pona ye na minute o porter kombo batu na minute o mokane na minute no porter kombo batu na kimia nyonso na lingi na nga suba problème te na tinda rapé batu ba finga batu te na kombo na nga ido otuli batinda ka te yake no lobake bo beta ye ngala filmer vidéo na tinda ba chinois yo tamunoko songe niyama minu lokwa mbasa siko matanga okete ba okanelo makasi ngana oke matanga mo matanga pena na ozala comme ça bino abo kanela nga wana tokuta na bino na matanga ebebe la ka kuna matanga obunda ngana mwasa makofi mando madi do bandiango na olata talente na otia perikite na okanga suka mikie na yewana okay makofi mando madi yembre biso nzemo pardon na moni midimo ko moya koiba eza mabe
Wande manani wana. Il y a Paul David. C'est ça guys. Expression Kimi. OK, d'accord. Il va t'avoir caqué. Nzembe katani. Watu beta ona na village ya Totila. Bakake ezanga mvula ebeti na motema mwanga. Motema motinga moye. Bolingo na kaba mingi lelo bafuti ngai lifuta ya zoba e. Motema ya mwana ya moto nzoka esuaka boye. Ngana kei solo na kei komi pe misa mwanga. Motema mwanga moke na ngele motema mwanga. Mabanzo mangai make na ngele mabanzo manga. Bako yebisa ngai balobi e bolingo ezali na suka te onatika e nalembi biyoka biya basangwa mama. Bako yebisa ngai balobi e bolingo ezali na suka te onatika e nalembi biyoka biya basangwa mama. Na mokili baloba balembadi e boko matalelo lobi boko kita natika e nalembi biyoka biya basangwa mama. Oh, merci. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie, je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes que vivent au quotidien les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide, comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous.